Denge yemoko Papa Malonga lobelaka yango na 5 mois eke na molemo ya ikamboyo oza musika kasi ikambo za kosala mwana kamba ozali kolanda yango na musika ezala na États-Unis ezala na Canada ezala wapi ozali kolanda yango ekalobelaka ko ba telefone ekobima oyo ezali eti oza na nkambo oza koloba baza kolanda bisika nyonso oza na zamba ozali kolanda moye owanga na ezali te. Tobongisa maboko topesa Nzambe Molimo Santu mokokisi ya bilaka mbote yesengo pe ya lokumu na kombo misatu ya buli kombo ya Tata ya Mwana Molimo Santu. Yawe bana balingi koyoka mongongo naye. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu tolandi mate Tata Pasteur apesi biso pesi libiso makasi mingi pamba te mibeko kolo Yesu ntango ayaki alobi mpona mibeko to makambo Moïse alobi na kobakisa eloko te pe na kolongola eloko te yebi ke tata na ye pesaki mibeko wana komaki yango ye moko Tata Nzambe na libanga
yango nde kobikisa biso makasi tosimbaka yango tina nini na programme oyo Nzambe apesaka na bana na ye. Kolo Yesu alobaki yango bien, tata na ngai yango nde esalaki pasi na bafarisien, ye azali mwana ya Nzambe. Lelo biso nyonso tobengani bana ya tata Nzambe mpo tolandi Kolo Yesu. Kolo Yesu asalaki miracle mingi. Likambo oyo asalaki na Lazare alamusi ye, lasike liseko ezaki kati na ye. Ye moko ntango atiki biso, avant tika biso alobi baoyo baza kozala garde pembeni na ye, alobi na bango nga na koseko. Ya ntango alamukaki kutane na bayekoli 40 jours. Lero mingi biso tolandi tondimi Kolo Yesu. Soki moto akufi bavandaka 40 jours kolata bilamba moko ya noir, bana na motu te nzoto mobimba. 40 jours on Kolo Yesu asalaki. Moto andimaki linoki te Thomas. Thomas alobi kola na mopanzi na moni te place bazokisaki ye na flèche mwana ndima ezali te. Kino ntango avandaki 40 jours, ye Thomas ake komona alobi ya solo racle mingi emoniseli batangeli biso. Kolo lokola tambraki na bayekoli avandeki na bango, vandisaki bango mpe 40 jours. Kino kola zongi na yakei emoniseli miracle mpe mingi ba Jean, Pierre basalaki. Kuna mpe makamusu ezalaki, bato babikaki, babibosono, bato ya ndenge na ndenge, mpe basambaka makasi na bato oyo baza kosepela likambo ya Nkolo Yesu te. Ti lelo oyo tobulisaka kaka Kolo Yesu, bato bakangi motema, bamosusu balobi wi nzela ya solo nde yango wana. Tege balobi na biso na tata Simon Kimbangu salaki makamusi mingi. Kolo Yesu toyebi ye te, tomona ye te, tondimeli ye. Tata Kimbangu na ajo tokomi nango tomona ye te, toyokaki tondimeli ye. Ti bakangi ye aye na Kinshasa, salaka miracle mingi. Oyoka kuna na kitambo bakangi ye. Alors kuna la ville bakangi ye 5 places. Mais na wapi Kimbangu faut amonani presque partout ba 5 bazoyeba lisusu te wapi Kimbangu. Mais bango nyonso bazomona yebaki oh azali awa, biso mpe azali awa, na matadi mpe balobi azali awa. So miracle na miracle. La ndenge papa pasteur alobi c'est vrai, abimaka na place ya moke na brique moko kuna na likolo nde alakisaki ba miracle mingi. Biso tondimi bango, tolandi bango, lisekwa ekozala kati na biso oyo kozala ke Kolo Yesu akozonga lisusu mpona nini koya kosambisa mokili. Wana nde moto nyonso oyo akolamuka akozala lobiko. Tolobaki
indépendance ya molimo ekozala soki olongi na ntango wana koluka motuka te, koluka velo te, koluka nini te. Nini ebanda kotambusa yo, nini ekozala na yo ntango olobi yo wana okei. Une fois likambo wana ezalaki na Mbanza Nsanda wapi wana na Congo Central, bamoni ke bwato ezali te, pont ezali te, tokokatisa ndenge nini. Papa Kimbanga alobi tobondela kaka, moko alobi nga na kokanga miso te natala. Ntango abondela esili, oyo akangaki miso te atikalaki wana. Baoyo nyonso bakangaki miso bakomi na ngao, donc bamama Mikala, tata Johnny, nyonso bazalaki na ye ndenge nkolo yesu azotambola na bayekoli na ye. Yo otie elikya na nzambe na yo, mibeko kobosana te. Lokola tolati nzoto tokutanaka na makambo ebele, mokili eza ya masumu. Kasi soki otiki mabe nyonso wana mibeko otie liboso okolonga. Oyo atikalaki ntango Papa Kimbanga asambelaki, wana asalaki mpe mbeba mosusu oyo ezalaki ya mabe na ndenge nini. Kama mabe azalaki nango bandeki bazalaki mingi na Mbanza Nsanda, ye alakisi mosapi ndeki wana akufi munduki te nini te, asalaki masumu. Nsima nde asala neti akota na mai pembeni ka akotaki bangando bazwi ye baleye nyonso. So molimo ebungi mpona nini tembe biso toyoki matei tozala mayele nzela tozolanda elengi nini suka nango ata okufa ntango nkolo ya kozonga okomona na lisusu okomi moto ya ndenge nini, ya ndenge mosusu ya malamu. Me soki obebisa na yo kufa ya mibale nde yango wana, molimo ekufa, nzoto ekufa. Yango bateyaka biso tika mabe sala malamu mpo obika mokolo wana. Lelo nde yango wana matei paster apesi biso, tosilisi boye na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Maboko mabeta tosepeli te. Toyamba pe totonda matei mosantu Tata apesi biso na kombo misatu ya bule. O kombo ya Tata, ya Mwana, Molimo Santo. Et vous, en place, repos. Visite, yada. Institution, watata fuma loro, fuma dikono.
tate ba mama kiamboteke to aboyi tukolele tutezele fioti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tosalela tongo ya lelo toza na ntsinsani batata na bamama lipa ya bapaya nsima nde tokotia libondeli topesi mpe mai tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. ya basi ya kolo Yesu ya katasi mokimbangu pele ya bamala mesaka beta mabo tula mabo na kombo tata mwana pe tata molimo santo nzambe na ngai tozana makambo mingi te ya koloba awa séance ya meilleur vœu lingomba asias aprete yango y compris biso pe lokola omoneri eza église kimbangiste na kati ya bakan eza mouvement te ni service te mais église kimbangiste na kati ya bakan lokola église apresentaki meilleur vœu c'est sous-entendu y compris biso pe tozalaki topresentaki meilleur vœu mais lelo eloko yelis biso awa juste kaka oyoka doléance na biso lokola tokoti na mbula ya centenaire oyoka pe ba doléance na biso e lokola okoyoka doléance na biso yango toyaka maboko pamba te toyaki na mwa symbole kaka papa tozana programme mingi te ya liboso tosengi bolimbisi pamba te toza bato papa tosalaka oyo esepelisaka bokonzi na yo te mingi tokanisaka bien faire mais ere mosusu kovanda na nzambe soki nzambe alati nzoto ezalaka compliqué yo kokanisa osali malamu nzoka na nzambe osali malamu te yango papa en tant que bato bana na yo tosengi bolimbisi tosengi pe bolimbisi mosala oyo ya basoda opesa biso eza pasi pamba te mboka mobimba yebani ete tracasserie mingi ezalaka na basoda lokola otindaki biso na armée tozala baambassadeur ya lingomba kuna na armée tosengeli pe basoda nyonso bolimbisi na bapolisier esika bazali toyebi ete na 1921 avant kende kobanda mosala le 6 avril ozalaki awa na Kinshasa osalaki 3 mois impayé et coïncide lisusu 100 ans na yo tomoni oye pe na Kinshasa oye kosala pe mosala po zonga na nkamba toyebi pete eloko nini ezozela après le 21 mais tozana elikete na 21 obandaki le 6 avril mais obandelaki na Kinshasa osalaki 3 mois mais na nzela pe tango ozozonga bato basalaki cotisation na Kinshasa po ofutamaki te mais funfu na nzela abotolaki mais turo ibongisa papa basoda babotola lisusu te nayebi ke oyaki awa ozosenga biloko ndenge kaka osalaki na 21 mais yambala oyo longola mitema wana fufu abotola lisusu na nzela te nakanisi tosengelaki biso basoda na bapolisier bolimbisi na 2011 mais longola molimo wana ya moyibi ezalaka na biso ya kobotola biloko na biso basoda na bapolisier coïncidence papa centenaire nyonso eyaka na esengo na mokonzi eloko nini tokosenga papa na yo nzambe na biso en tant que basoda otindaki biso kuna po tozala baambassadeur na yo tokende kobikisa pe milimo ya basoda bakota lola depuis mokili ebanda basoda nde bazalaka toujours batémoin ya makambo ya nzambe même na exode otangaka 600,000 personnes ezalaki nde basoda bato bayokaka kaka zuwa mpona koloba basoda mais ezalaki basoda puisque
Bible a décrit yango bien que bazaki près na bitumba. C'est-à-dire 600 000, c'était des militaires. Toye na tata Simon Kimba na nkolo Yesu bawe bakengelaki ye mutu ya liboso akomaki na poto alobi o ya solo o yazaki mwana nzambe ezalaki soda. Toye na tata Simon Kimbangu sakwa banga a témoigné très bien basoda nde bazalaki na dernière minute ya kabola nzoto na molimo ya tata Simon Kimbangu. O changer pete tozomona pe basoda pembeni kwake batu msusu bayebaka te batangaka Bible malamu te ou je ne sais pas peut-être pona mutema mabe mais tozomona pe l'histoire ne change pas ozakaka na basoda pembe tozana elikia ete ozwaka biso na mutema na yo mais loko etikali na biso kaka bongola biso to olungola biso oyo bizaleli ya biso basoda ya kozwaka biloko po mokola suka tokota lola biso pe et mutu pe a témoigné na 51 apparition ya liboso ya tata Simon Kimbangu tango bakundi ye dimanche le 3e jour a sekwi mundele akutanaki na mutu aza habillé en tenue militaire asimbi Bible oyo babotolaka ye yango wana basalaka couvre-feu na Kamvangu pour dire que la première apparition tata Simon Kimbangu c'était en tenue militaire. Papa yo moko za soda mais toyebi te teni yango soki obakaga yango wapi mais tozana elika te okopesa biso ndimbola ya ndenge wana pourquoi votre première apparition ozalaki en tenue militaire. Mundele akei kosala couvre-feu na Kamvangu po bayeba mundele wa soda wana azalaki na Bible na yo aza wapi ti bamona yete baye kosituka no azali awa na Kinshasa mais a changé teni. Papa tozana elika ete yo moko okobongisa yango mais nini eza na biso na msala soda otindaki biso pe kuna tozoteya musala tosali na makasi na yo papa. On a pu créer na ba paroisse na camp militaire. Nous avons à peu près 54 paroisses na ba camp militaire. Bandimi toza à peu près plus de 5400 na ba paroisse militaire. Oya biso FARDC. Ba pasteur, ba catéchiste, ba nani nyonso bisala nyonso ezosala makuna. Eloko kaka tokosenga papa. Biso ba omone pesa biso mayele ya yo molimo santu puisque nazolanda mikolo depo yako zoloba kaka pe et puis molimo ezala ebele nzoto ezala muke. C'est vrai elamba oyo tolati ezalaka mingi na makambo na yango ezalaka mingi na nzoto mingi me molimo muke mais biso bana na yo tosengi ete obongola biso tozala na molimo ebele nzoto ezala muke de façon que tote ya pe sika armée sika tozali mboka papa eza na bitumba mokili mobimba eyebike nzambe aza akati na biso e ata soki tokende koloba sango ete kime ekende na mokili mobimba bato bakomituna me mboka na ye moko ndenge nini bitumba papa ata tosalelaki yo mabe mais tozosenga papa et que la charité bien ordonnée commence par ça banda nano kotia kimia na RDC alors mokili ndima ya solo ke sika ye moko avandi ati kimia este papa makila na makila chaque jour peut-être un témoignage na kenda kana est à chaque point nazalaki kokende naza kopesa yo rapport olobaki bitumbe kosila tango nazongaki na ye na pesi yo pe rapport olobi no na yoki naza kolanda yo parti oza kokende nzambe akosala elekaki mikolo muke na guerre ya M23 eye kosila kwake bato bayebaka yango te mais vous avez toujours utilisé bato pona kosala musala ya nzambe mbala oyo namekaki pe lisusu na lobi na makanisa na nakende lisusu ere mususu kosala lisusu mais bango moko bapimeli ngambongo balobi kende debrie yo moko kende tunaki yo papa na lingi nakende kuna me tala bapesi nga mwa olobi soki bapesi yo te vanda na yo mais siko bitumbezo ko bakaka tokosala ndenge nini sunga papa fungola motema puisque batu mingi bazokanisa ke baoyo bazokufa kaka batu ya est mais parmi ba militaires baza de toutes les régions bon bazokufa kuna ils viennent de toutes les régions
population civile peut-être nde baza originaire, mais la population militaire na soda ba région nyonso nde bazokufa kuna. C'est pour dire que biso nyonso nous devons être concentrés pour bitumba kuna esila. Toko épargner bana na biso oyo tozotinda na msala soda. Yango nalobi yango en tant qu'ambassadeur na yo tata liso ya église Kimbangisi na kati armée bana bazosila kuna kokufa papa. Sala tout de façon que centenaire na yo opesa kimia bitumba este esila. À part ça, tosengi pe bagrade na biso depuis tokota na église Kimbangisi balamba pesa moto mususu ata étranger ke bapesa yango biso. Tozonyoka makaka ndengo moni bagrade za muke na biso bakimbangisi ba militaire kimbangiste général tozana ye moko général Tatio ya otiko kobima kala mingi te. À part général sika pe azalaki wana za retraité mais po pa pesa kimbangisi eza lokola perte basali eza masumu epesaka yo pasi mais tosengi papa limbisa soki otali yango kaka mboke kobonga te. Oyo bagrade pe mosusu baomoni ndenge ozomona eza pasi kaka baomonie tozana baresponsabilité minene me grade ezolanda te bongisa pe bagrade bana na yo bakimbangiste tozwa yango baretraité militaire na policier bamosusu depuis 2001 2003 2011 tout ça bazwaki retraite me mbongo na bango ezobima te. Yo moko sunga papa de façon okota na kati ya mitema bakonzi mbongo na bango ebima mingi na bango bazokufa na ba stress mingi na bango bazokufa na basusi banini mpona ntina nini baza na susu baavantage bazalaki nango na ntango bazalaki na mosala te. À part ça tosengi mpe relève ya biso baomonie papa diangenda akotisaki omonerie na 91 ntango église ezalaki na 70 ans. Lelo tozokende presque na 30 ans ya omonerie na kati ya arme. C'est parmi ba institution oyo tobengaka slogan na biso ete bana suka papa kumalon. Ba institution ya l'état oyo église akotisi na l'état eza enseignement, santé, biso pe ba omonerie. C'est-à-dire c'est parmi ba bilan ya évangélisation église Kimbangiste puisque koti na kati ya arme. Ezosenga pe papa yo moko obongisa biso relève. Tobandaki na 24 aumôniers lelo bango nyonso basili et nous n'avons pas une relève oyo et que biso dans 5 ans ndenge toza biso nyonso awa dans 5 ans c'est-à-dire tokosila biso nyonso na retraite puisque nous sommes retraitables maintenant ba candidat potentiel à la retraite relève banani bako puisque eza œuvre ya yo moko papa mais tango tokozwa retraite banani bakoya lisusu kosala relève po mosala ekoba puisque eza l'état eza honneur ya église Kimbangiste. Yango tozosenga papa na ba condition ya armée mpona kozala aumônier il faudrait kosala théologie puisque ba catholique ba protestant baza kuna basala théologie pour ne pas être complexé yango batia biso pe que faut ba théologien okosunga biso papa kofungola ba promotion na faculté de théologie puisque eza pe œuvre ya yo moko salaki et que relève ba jeune bakota peut-être dans 5 ans il y a risque que omonerie ezala effacé na kati ya armée ekozala perte mpona lingomba. Yango tosengi papa fungola conscience na motema malamu na bajeune mpo baya kopesa biso maboko à travers faculté de théologie. Tosengi mapamboli na bandimi ya biso moko mingi bazopesa biso maboko eza bandeko na biso ba civil. C'est vrai mobeko wana pesa kipasi yo moko kobongisa na ndenge okobongisa na molimo. Nous avons na kati armée un département ya ba persi, c'est-à-dire un département etalaka ba civil. Tozana bango ebele na kati ya armée. Mais ba mususu ba interprétaki yango mabe. Balobi ba civil babima po papa lobi ke ba oyo nyonso bakozala na armée bakokota likolo te. Alors basoda baba na ebite soki balobi ndenge wana ndenge batu mingi bazo interpréter te kokende kuna te soki okei kuna okokota likolo te. Est-ce que basoda bakokota te bakokota te likolo papa yo moko message na yo pe eza malamu puisque misala nyonso tozosala
eza pona lingomba bongisa na ndenge ya molimo ke ba paroisse na biso pe ya omoneri ekufa te pamba te eza elembo ya église Kimbangisi na kati ya l'État. Nous avons besoin ya soutien ya église civile puisque kuna nous n'avons que ba non Kimbangisi. C'est-à-dire biso nde bazotalela biso à travers nous bazotala lecture ya église Kimbangisi. Alors ce qui est échoué kuna on va directement à l'église mère. Bakomona biso ba individualité bazomona église mère puisque eza différent na ba paroisse civile. Paroisse civile, ils ont une autonomie, bango moko baza ko se gérer. Mais biso kuna on lit l'église Kimbangiste à travers biso. Alors papa malamu o bongisa, paroisse ko fate, on la tabiso pe de façon que o pambola pe, to tomba ma pe, to yokisa yo sonité centenaire oyo, biso pe to sentir que papa elongi na ye etali pa na biso. Ndako pesa ki biso deuxième maison. Tosali yango tosilisaki dalle 5 dortoirs déjà eza presque tosilisi yango etikali tokenda en hauteur tosengi mpe opesa biso makasi na bozwi na mbongo maladi lungula de façon que tosilisa mosala wana ndenge susi na ezali ologer bato avant le 6 avril. Pona kosilisa papa salaire ya biso eza pe passe. Tango nakendaki Zimbabwe tokutanaki na omonier ya Seychelles eza kamwa ili ya muke kuna na nani. Ya zali lieutenant colonel lokola ye. Atuni salaire ye lieutenant colonel azana $2,700. Atuni yangai na yoki soni ya koyebisa. C'est-à-dire ye kuna lieutenant colonel akoko futa ba colonel au na RDC 25. Colonel mo. Ye lieutenant colonel akoko futa biso ba colonel full boy 25. Na salaire na ye. Ona koloba ke eza pasi. Mwa mbongo ezo mona soki tozotunga papa eza sacrifice, eza volonté pe tozanango. Mais si ça ne dépendait que na bozwi ndenge tozanango eza pasi papa ndenge ozo mona biso. Fungola biso pe to sepela yango toyaki maboko pamba te toye na mwa singa si merci papa, c'est juste que souci na biso za kaka doléance oyo ga yango oyo eza ba symbole biloko ya mike eza kuna na motuka. Nous avons 3 sacs ya loso, 3 sacs ya semol, bafuta ba carton salimba otoko détailler yango awa te eza eloko ya mokonzi, ça ne vaut pas la peine. Mais biloko ya mike eza kuna pona yo eza pona lingomba te soki tosilisi awa topesi yango mama okopesa autorisation to mona mama ye moko po to remettre yango na kombo tata mwana molimo santo. Amen. Merci. Bino pe bozaka na cri na bino. Basoda oye. Oye. Basoda oye. Oye. Basoda oye. Oye. Le témoin ya sikisiki ya pasi ya tolo Yesu ya tata Simo Kimbangu pe ya bamvala misato. Ndenge bouti koloba. Likambo nyonso eutaki epai ya tata Nzambe. Ezala bokonzi Nzambe mutapesaka. Eloko ya mabe ezali te. Biso toyebi mosala arme asalaka. Mboka ezali, ntine ezali. C'est vrai. Na tango ya Moïse ezaki bitumba makasi. Me na tango ya lelo na likambo ya tata Nzambe zoleka na molimo. Molimo ye moko azali kobunda. Eza lisusu ndenge ya kala te. Bango wana bakati boye basali boye bakati po bakoma na mboka elaka. Me biso na molimo. Depuis kolo Yesu ayaki bongo na pe yaki.
Kolo Yesu bakangi bino basoda. Ti liwana ye bino de batemwa. Ya solo bya lukuta. Ya solo. Pe boye bakamaka mingi. Tata Simoki Mbangu akanga mina kamba. Bana bakanga ki ye 30 ans na maboko banani. Ya basoda kaka. Directeur ya prison. Alingia kende na poto na vacances. Fois tout na Tata Simoki Mbangu. Ngani ngina voyage omoni ndenge na fa. Na voyage na ba. Ya rubi okokende bien, okokoma bien, famille pe okonokuta bango bien. Mutu a voyage akei, ela kozonga, nyonso Simoki Mbangu alobaki na ye, esalamaki. Toujours témoin banani, basoldat. Kolo Yesu, asekwe. Témoin nani ya libosa monaki, soldat. Simoki Mbangu asekwe na Lubumbashi. Témoin nani? Soldat. Wake koloba na bakonzi. Tomoni asekwe. Mbongo ya wabolo bali susute. Ya solo bya lukuta. Ya solo. Na kolo Yesu peza ki bongo bya bongo te. Posoki ba pesi mbongo okoloba te. Donc, tata na biso, papa de alungana, na tango ya kufaki. Bino bozaki na bino te. Tango ba photographe bakangi photo, nine monaki. Azaki entouré na banani. Poyebi yango? Donc, elobi teke boza bato mabe. Nzambe mutalinga kipo. Boza la basoda. Boyoki ya? Kasi. Bamboka nyonso. Ezaka na bilembo. Nzambe atia bilembo. Me o babengi Congo. Aza na bilembo mingi. O ezali ke ifoto batela. Za Congolais Nzambe mutu alingaki obotama awa. Likambo atielaka biso eza mpona biso moko te, me ezali mpona mokili mobimba. Yango tosengaka mpe ezala pamba te, torate te oyo eza koya liboso. Liboso mpasi bisengo yaka nsima. Makambo nyonso ya mabe ekosila nango. Po Congo azana elembo makasi biso nde tokobatela yango po tokoma na esika wana Nzambe abongisela biso. Bosengi makambo mingi mabe te, me Nzambe akosalela biso yango. Lelo oyo soki okweyisi nzete mbala moko mayebo esoki ekobota. Nzete soki epoli mayebo nde ekobima. Elakisi ke oyo nyonso tozosenga tozokozela eza na mutalaka. Eske mbwa komata? Mbwa komata te na mutalaka. Eza yango ya biso ya Congo. Nzambe alingaki bongo. Kia kokanisela biso. Kado ya monene eza kozela biso na luboso. Me tokitisa motema toyokana. Mabondeli kaka baya Nzambe. Oyo bandimela tata Nzambe soki basengi Nzambe akobosa na bango. Kino ekosala nini? Salama. Yango wana biso tozobondela. Tozosambela mingi. Akokisela biso manso. Oyo abongisaki mpona biso. Abo? Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Tot
totonda maloba ya Dieu des armées na kombo misatu ya bule. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Kombo wana ebimi ndenge nini? Ebimi kaka na Bible papa. Makasi. Yombo ko general. Na nyonso boyeli biso bakolo baloba ete kolia malamu babetela ngo maboko mbala mibale tosali boye. Merci Nzambe. Tomoni ntaba, tomoni baloso, tomoni nyonso boyeli biso. Merci. Merci. Litei bapesi biso ya Joel yango. Merci. Papa facilite biso tokutana na mama to pesa mpoto za la sir. Oh. Biro ba Saint Thomas bokende. Merci Nzambe na biso. Salut. Mais fixe. À vos places, marche. Ye tata mwana mbele.